na mokolo na lelo azoko assister biso pe na masolo ya mboka ya mercredi 19 mars 2025. Masolo tozali nango na mokolo na lelo ezali masolo mibale ta mosusu mpe koki kozala misato tokoleka na kopesa yango na ba minute oyo ezali koya kasi okabomesano tozali kokabola pasi na baye oyo bazali kolela bandeko baboti moko azalaki très cher wana azali komona Huguette Lepele oyo akufisi ndeko na ye ya mobali Michel Lepele tozali kolela penda elongo na libota matanga ekozala vendredi pe samedi en tout cas tokozala wana tokabola pasi na bandeko oyo bazali kolela pasi na motema. Allez, un certain 19 mars, Baleki na Kobotama. Babotama 1 19 mars. Dieu merci Kifou. Photo à Liboso. Tolobi, la ville est très calme. Il suffit de la voir et puis on dit que la ville est calme. C'est Amiti Malutama. Otozayi Kolobanaye Mbotama Eramu Moko Alelo. La ville est calme et on sait que la ville va assurer, n'est-ce pas? Donc, très bon anniversaire, Mahama Passa, Makambunionso, Eleka, Nakozala. Très bien, alors, très bien de ton côté. Nous sommes le 19 mars. La ville va assurer. Merci beaucoup. Très bon anniversaire. Deuxième anniversaire, on a de la part, il y a Betty Mbouyi, Sylvain Bouamba Amba. Sylvain Bouamba Amba de la part de Betty Mbouyi. Très bon anniversaire à toi. Bipai ozali kola le kana kosalela bolamu mbotama elamu na mokolo na lelo kimia ezala epai ozali. Merci beaucoup. Dieu merci Kifou. On va devoir parler actualité kakanyenge to bandaka na masolo ya mboka actualité ya liboso ezali penza rencontre surprise ne balobi beaucoup tanimoko penda. Il y a surprise ata moto moko te asile na koyeba ezali mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi aleki kokutana na président ya Rwanda Paul Kagame bakutani sous égide ya Emir Yata wana ezalaki lobi loleki basila kokutana na Qatar babi baomi balé bazali ko réaffirmer engagement de toutes les parties pour cesser le feu immédiat inconditionnel tel que décidé lors du sommet EAC-SADC en Tanzanie le 8 février dernier. Et Babakissi que va s'accorder sur la nécessité des poursuites des discussions pour une paix durable. Va s'accorder en tout cas pour la nécessité Bakoba na masolo pour être kimia ezala ya libela na libela. Tokolekana kolandela yango malamu wana ezali parmi ba sujet o tokolobela mokolo ya lelo na masolo ya mboka boza déjà na annonce ya sujet ya liboso o tokobana nango mokolo ya lelo ya mibale ezali ba sanction américaine ba sanction ya Sénat américain et na kopeya pe kaka na butu na tongo ya lelo awa na Congo kasi kuna epa na bango na États-Unis ezaki na butu basi ko bababi le Sénat américain apporte tout son soutien au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et au peuple de la RDC. Le Sénat américain condamne les atrocités causées par le M23 et demande au gouvernement américain de prendre des mesures qui s'imposent pour les arrêter. Et puis, Balobi, ouverture des poursuites judiciaires contre tous les auteurs des crimes de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Wanizali, position, il y a Sénat américain, résolution basili kozwa vote na bango na butu ya lelo. Tokole kapé na kokundo la pena na muzindo malamu na bukebi oyo la sanction ya Sénat américain oesili na kozwa. Campagne veille patriotique ezali kosalema Congo mobimba en tout cas Congo ezali kolala te eza na bandundu. Premier ministre alekaki kuna
ezala na Kisangani mwana mboka Bemba lekaki tomoni mwana mboka Liawa leki tomoni Doudou Fwamba leki en tout cas bato bazali koleka leka ministre ya jeunesse Noela Aegana Gato s'il peut mettre en place il y a éveil patriotique en tout cas une tozali ko encourager bilengo bazali koleka bipai pona koleka na côté ya na population kinoise qui doit se voir koleka pe na kokende na kati ya province en tout cas awa na Kinshasa brigade d'éveil patriotique bazali ko pola pona côté ya ezala bilenge ezala batata to pe ba maman baleka na kosala bokebi makasi na likambo oyo etali ba fake news ba fausse nouvelle ba fausse information ezali na ba réseaux sociaux na ngonga oyo na période oyo tozali kolekisa na République démocratique du Congo na agression na est en tout cas esengeli na biso kosala bokebi mingi na ba mauvaise nouvelle ezali kokwea partout contre ba autorité ya mboka contre ma bazali koleka na mboka esengeli na biso toleka na kofungola miso nde yango wana ministère ya jeunesse na nzela ya mwana mboka Noela Aegana Gato asili ko mettre en place brigade d'éveil patriotique ezali ko tambola pona côté ya lobiloleki bazalaki Kinshasa mobimba kasi mingi social télévision tout de suite ko Sabino brigade d'éveil patriotique bazalaki na place des évolués batamboli bakendaki na kosukisa na Matadi Kibala kuna na wenze ya cité Pumbu pona kotela ba mama pe baleka na kosabu kebi na ba fausse information en tout cas coup de chapeau na ministre Noela Aegana Gato. Tokei na Congo central kuna procès contre Kuluna et Zalaki Kuna décision esili na kokwea totanga décision procès Kuluna au terrain d'Amar de Matadi 62 prévenus ont été condamnés à la peine de mort le mercredi 19 mars autour de minuit. Donc, c'est qu'il est là, minuit des procès ici. Un seul prévenu, Enoch Dianguindoa, a été acquitté et 4 autres ont été condamnés à des peines moins graves. C'est le prononcé final du tribunal militaire de Matadi, siégeant en flagrance pour terrorisme et association des malfaiteurs contre 67 prévenus inciviques appelés Kuluna, arrêtés récemment lors de l'opération Ndobo à Matadi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, et na procès wana na Damar, bozali komona Constant Moulamba, ministre d'État, ministre de la Justice, à Zalaki wana pona kolandela penza malam procès oyo ndenge esili na koleka. Sport, on va parler sport. Vendredi 21 mars, République démocratique du Congo, Zaïko Koutana, na Soudan du Sud, Léopard, équipe Mobimba, tous les 25. Le Bibaza déjà na Kinshasa, l'équipe est totalement complète. Les lots, Bazaï na 2 séances d'entraînement, Kassie Kozala, huis clos, Moko, na Ngonga Zomiawa, Moussou Koza na Ngonga Zomi na Mwambe. Ils allaient huis clos, on a préparé match et Koubetama vendredi, Yambo était Bakende, Koubeta na Mauritanie. To Kosuki Salikambo Itali Sport na Kolanda. Mwana mboka Arlette Boutela wana penda Dieu merci qui faut côté la biso son potoyoka mwana mboka Arlette Boutela azali mopanzi sango. La télévision, en tout cas, boyebiye na makambo Itali sport, pesa journal à se porter candidate na présidence ya Ligue nationale de football féminin. Mwanamboka Arlette Boutela, tozali penda kotombela moka kozwa, tozali c'est définitive bima. Dieu merci qui fout la biso élément to landango yambo ete toleka na kozonga poto koba to kota na mozindo ya masolo na biso. Nous devons avoir un football féminin en reluisant République démocratique du Congo. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. C'est pourquoi nous voulons, nous, quand je dis nous, c'est le comité, avoir un
un football attrayant, un football rémunérateur. Vous le savez, les femmes ont une courte durée dans le domaine du football. Alors, elles doivent penser non seulement à faire ce football, à tirer profit, mais également à penser à la reconversion. Et c'est notre but. Pour avoir fait plus de 20 ans dans la profession, avoir conduit des grands clubs de la capitale, dans l'SV Club de Kinshasa, oui, nous avons été dans la direction en ce qui concerne la communication. En tant que directeur sportif du FC Amani, je crois que nous sommes bien placés pour parler du football, qui plus est du football féminin. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait s'asseoir et dire quelles sont les avancées, qu'est-ce qui peut être fait pour permettre à la Ligue d'avoir, parce qu'on doit faire un distinguo. La Ligue, ce n'est pas l'équipe nationale. On doit avoir une Ligue nationale de football au même niveau que la Ligue nationale de football messieurs, c'est-à-dire une compétition régulière, retransmise à la télévision pour plus de visibilité, mais aussi rémunérateur. Merci Mini, moi Namboka, Dieu merci qu'il faut en tout cas Arlette Boutela, toujours la liste définitive Bima, Bapandi Sango Nyonso, Bazaïna Sima, il y a moi Namboka, Arlette Boutela, la présidence, il y a Ligue nationale de football féminin, et Sengeli Penda, topé sa image Moussoussou, Nalikambo Italie, football féminin, Makamba Sony, Utaï Kosalema, dans match, il y a Bassi, Otomoni Bassi, Balati Vareuse, Kassi Nadba Dossa, Naba numéro, Nabango. Moussous bâti peinture, un marqueur plutôt. Peinture, ça va encore, un marqueur. Donc, au lieu de bâtir numéro 10, ça va bien bâtir 0, ils ont 0, mais 1 zaliboso bâtir un marqueur. Ils ont Sony, au Baokisaki Penda, Namboka ya Congo, Sengeli Penda, image Moussous topé, ça n'a pas de sport. Soit vous avez collé la makambo politique, makambo économie, même dans le sport, Sengeli, Penzam, to les Kanakopé, ça, image Moussous toko, qui ça. Actualité, n'a communiqué, il y a rectorat, il y a université pédagogique nationale. Toti Koloba Awa, réseaux sociaux, trop de fake news, brigade d'éveil patriotique, bazaï ko tambola, parmi ma brigade d'éveil patriotique, bazaï ko tambola, et ça y est, ma cambo te koleka na UPEN. Oh, bazaï Koloba était, bakangi, moto atunaki, moi namboka, vice-premier ministre Bemba Mutuna, oh, tantôt babomie. Des rectorats, il y a université pédagogique nationale, et si que ça a communiqué dans au Bazali Koloba, Bazali ko informer communauté universitaire et l'ensemble du public qui circule sur les réseaux sociaux des fausses informations et publications d'images faisant état tantôt de l'arrestation d'un étudiant de l'UPEM, tantôt de son assassinat à la suite de son intervention lors du meeting patriotique tenu par son excellent Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-ministre, ministre des Transports, voie de communication, en date du 13 mars. Pareil, désinformation ne visant qu'à perturber le bon déroulement des activités académiques au sein de l'UPEM, le comité de gestion tient à attirer l'attention de tous sur la vigilance, car l'ennemi multiplie des subterfuges malveillants pour nous opposer entre nous en cette période de guerre d'agression imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs de M23F. À cet effet, la communauté universitaire upénienne est appelée à ne pas céder à ces manipulations et montages grotesques, du reste répréhensibles par la loi sur le numérique. Un monito soutien des communiqué signé par Yvonne Ibeke Bomangba Saïla, professeur ordinaire fait à Kinshasa, le 18 mars 2025. Allez, tokoti siko masolo ya mboka ya mokona lelo na siko ba été deux sujets tam soupé trois kasi benami mingi koza deux sujets principaux. Beaucoup tani ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na président Rwanda Paul Kagame na Qatar sous l'égide ya émir ya Qatar nzela ya Bosili Sibitumba on les a motuna autotunana na plateau na mokolo et alors sur Jami Balé ezali sorti ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange na Afrique du Sud kuna si koloba été problème ya Congo eza Félix Tshisekedi solution ya Congo ezali X Tshisekedi wana ezali maloba ya mwana mboka Kabila toko les capés na kosolo yango na lelo na Jean-Fidèle Boyo, société civile pour l'émergence du Congo, l'église dans le village, au sein du village. Voilà, l'église au sein du village.
mwana mboka boyo mbote na yo. Mbote ndeko mbote pe na bandeko wana bazwa nanga bisiko poto le bela surtout kulutu nanga mo mikolo belé to kutana ate opesinga posa okutana na sepeli mingi na pesi mbote na balandi banso baza kolanda biso ba mi pesi ngongo po balanda biso na pesi mbote na bandeko na biso ya este toza ensemble toza kopunda pona ekolo na bandi ke njambe na biso akosala manso pona zwa kimia et puis makambo mai bana kotambola lolenge losengeli. Matondi monaka Jean Fidel Boyo, René Bonganga, président les Bembis, Azalipe, Nabiso Namokona Lelo, mwana mboka René Bonganga mbote na yo. Bote ndeko mopanzi sango, merci pour l'invitation. Bote aussi na ndeko nangao ya bundelaka ba fonctionnaire ya mini-santé. Ka ministère de la santé. Ka ministère de la santé. Yé actionnaire ngwana. Et apparemment kuna calme koti na mona longi bitana bon. Ta benga biso te to kabola vers soki ya longi bitumba za na ko. Eza toujours le kumu la mboka. Na un système que juste oyo tozo benga poison rwandais. Utiko landa. Je pense qu'il faut tout fungula miso solo pour na kati même ya union sacrée. Tozali na bateau yo bazali na nanga. Bazali na Kabila, bazali na Paul Kagame, tout ça. Il faut benda mama to ya bato. Je pense que toko lobela makambo ngo mwa mingi poto kende na profondeur to dénoncer otoko ko dénoncer ce qui peut kotanga kombo bato to tanga. Voilà. Ah vous avez kotanga ba kombo bon. On a to kotanga si jami balé pour mona mboka Kabila bien kama kotanga ba kombo. Bo pesa ba preuve. Bo pesa ba preuve c'est bozo tanga ba ko. Preuve za kana malobane moko. Allez, tokei mwana mboka René Bonganga to banina yo to bana yango pe na kotuna pe na mwana mboka Jean Fidel Boyo yango to fungoli kaka masolo. Communiqué, il y a Université pédagogique nationale. Tomoni na communiqué wana. Comment il dit le quoi guerre na kati ba réseaux sociaux. Ba oyo ba lobby. Ba kangi, ba bomi, ba kangi, ba bomi. Misusu ba ye te mais mwana mbo atuna ekaka te na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pona nini bana bino bakota te atuna ki pe mukolo nini bokoleka na kokanga Kabila alors c'est que soki ba bomi soki ba kangi ezali pe bref cacophonie na kati ya réseaux sociaux Université pédagogique nationale asili éclaircir na nzela communiquer na. Merci beaucoup mo panzi sang parce que likambo na photo lo bela bato malamu itundenge mwana mboka telemi likolo mwana mboka ezali Jean-Pierre Zakoloba pona éveil national bato baza kolala pongité bato bazolala pongité ezali banani bawana bazali kolinga ke mboka na biso ekende na maboko ya Rwanda bawana bazolinga ke minéraux ou bien ba richesse sous-sol na biso ezala exploiter na Rwanda na ba complice na ye bawana bazali kolinga ke tokoma ba esclave ya Rwanda. Lokola mwana mboka Jean-Pierre Bemba azalaki moto ya liboso ya ko capter message oyo mokonzi mboka pesaki ke bato ba telema ba mobiliser et tango ba misa approprié na éveil national wana les lois azali na critique ya bato wana ezali kaka ba oyo tozola na ba émission na Rwanda te ezali kaka oyo ezoleka na M23 AFCT mais malheureusement aussi ba oza mususu et puis ba mususu tozala bango na kati ya union sacrée lokola ba futoto omoni ndeko autaki na pa kabo to zipi miso to zipi matoi mais misala ezomona na lisusu. Pourquoi ces derniers temps seulement Bemba moto azali timi na batak lorsque Mazolé il y a un ministre qui s'est déployé pour la même mission. Chef de l'institution peut se déployer dans la même mission. La personnalité politique va se déployer. Mais comme on a bango les autres en matière, bazo attaquer bangote. Pourquoi là comme on a beaucoup Jean-Pierre Bemba? C'est-à-dire il y a quelque chose. Donc tu veux que hier azali mwanzambe nzambe ko batela bisika nyonso azali okende. Et puis ba Congolais pe bazali ko sambela pona yepo bitumba za gunda ezali pona famille na yete. Ezali pe pona parti politique na yete. Mais ezali pona Congo. Pourtant wazo kende wana zolo ba ke a rolé ba soda wana ba ya ko kengela yete. Ba ken famille na yete. Ba kengela parti politique na yete. Mais pour ba bundela école. École une grande partie ya mabele na biso na boko papai.
Mais ce que Monique, Mouzali ko ina bemba po bemba zali ko teleme la makambo wana, il faut eba zali complice na Rwanda. Et na koka muso na kolobake. Oyo nyonso ezoloba ma contre bemba, ezali planifié à partir à Kigali. Soki ba konza mboka ba koye ko dizenga na ko pesa yo ba mission za koleka na Kigali contre Jacques Bemba. Ah bon? Le même message, le même critique au bango bazoloba kuna, le même critique oyo inverse koloba, le même critique oyo bande ko musu tozana bango na union sacrée ko ba fumu to koloba. Vous comprenez? Et là, toza koloba na batuti et ko décourager Bemba n'a rien. Et ko décourager ba Congolais n'a rien parce que ko décourager c'est-à-dire to tiki mboka ekende. Mais simplement to tirer attention à batwana que ba ye mabile oyo ezali mabile ba ko na biso. Même bande ko na biso yo ba sombi bango. Naki makamususa wa bande ko ba ko excuser ngai pona terme. Na lobaki ke bato yo bazana Rwanda lokola bananga lokola ba bato mususu na tanga kombote bazana lokola oyo loko biso mibali to salela kana basi ba ko batela nzoto préservatif. Pona ko batela nzoto saleli yango sima bwaki yango. Lobaki yango na ba itandile. C'est dit Rwanda azali mutu ya kosanga na été. A utiliser Kabila le père yana yao. Suka na ezalaki nini? Merci. A utilisé Onusumba Adolphe ayaki na yao suka na ezalaki nini nanga wana pas utiliser ye na liste ezalaki bato ba ya ko négocier kombo na ezalaki c'est pour vous dire que na bino ba obozali wa na bino ba obozali ko kosela Bemba makambo na bifu mutoto il faut boyeba ke Rwanda ko utiliser kaka bino et puis sima abino. Merci mingi mon amboka René Bonganga ndeko boyo. Attaque aux aïe défenseurs, on va sentir à découvrir, à découvrir, mais Makambo est une peine, Makambo réseaux sociaux, société civile, n'a dit qu'il faut formuler sur Makambo. N'a pas dit que Bandeko va s'engager. Micro s'il vous plaît. Bandeko va s'engager que ce soit là que Maïe Malika qui peut étudier, on a vu sur les peines, et ça là qui s'en a polé et des Makambo mingi à réseaux sociaux, et ça Yamabi. Et les responsables ne peuvent jamais agir rapidement pour amener les caméras dans les réseaux sociaux. Il faut vérifier. Et il faut aussi vérifier suffisamment. Les grands ennemis du mensonge, c'est le temps. Et les grands amis de la vérité, c'est le temps. Mais échappe au temps. Namona ki likambo ya patriarche na biso Jean-Pierre Bemba mais na biso na ba réunion na groupe ngana zali ba finga ki na ndenge moko même pas. Alors que l'information n'a même pas été vérifiée. Alors maintenant tango information oyo ya ipene ye ni bango ba réagir nien. C'est-à-dire que on dehors il y a M23, on de Kagame, ainsi de suite, motema mabé en interne. Et comme on s'est fait développer, ça fait facteur moko ou kufungula couloir pour na ba inabiso. Ngana sosoli que ça c'est le combat interne. Bitumba politicien. Eh ben, laissons attirer en baline que technologie mati makasi. Pour ososola kezalaki lokuta, il faut la pendia domaine. Pour rapprocher l'image à tel point que ceux qui osent la boignette au couloir iyo ya solonjo kandeza ya solote. Mais loi o ya bio abimisa loi numérique. Il y a numérique. Et Seigneur les allait exercer. C'est tout cas oyo. Basengeli va démontrer biso que va identifier la première personne au apostat qui yango. Il faut payer ça la sensibilité on a. Ça fait partie de ba renseignement. Ba service de renseignement va ça capable. Il y a que détecter qui a fait ça. Il y a que changer téléphone comme ils sont capables. Et nous devons ça. Je mets dans la commission mingi na France 24 où ba la gisaka ba intox.
baza ko faire ko baza ko personne explique pas donc je mon que aweza mabe mais apparemment ce ko croit que ça malamu donc eza bwanya oyo uite pa mindele et puis bana na biso ba kende ko tanga kuna ba ko la bwanya wana ya mabe et biso comme makoki ya kososola ya mingi te lokola na mindele alors eza ko lokota moni na ba politicien na bato to bandite baza pe bato amayele o diplôme minene mais bazo résister te devant danger ya Amérique. Et c'est très grave. Mais je dis, gloire à Dieu, Jean-Pierre Bemba ne peut que prendre ça dans le sens positif parce que il y a un chose appelé escalier. Parce que ce qui, Bible lobby, va canaliser l'homme, ma bébé va coûter une fondélité. So va coûter une fondélité au mati. So le coup la Jean-Pierre va conseiller et que les lois va démentir pièce contre pièce que ça le coûte. Ne motamati likolo abato ana bon c'est l'inde élévation. Ni mon amboka Jean Fidèle Boyo. Allez, tu koti penda si na mama na ikambo na biso ya moko na lelo. Rencontre Kagame Fachi na Qatar sous l'égide ya Emi ya Qatar mon amboka Fidèle Boyo. Beaucoup d'aniwana toloba nini nzela pona openda kimia ile kana kufanda madame na République démocratique du Congo tina ya négociation. Oui, c'est na bandi ke eza na tina parce que atako soki balobaka mwana libota mais mwana azaka autaka na tata na mama aza mwana libota oui mwana famille ainsi de suite oui mwana na biso nyonso mais bakolo mwana bazaka mbale tata na mama deva conflit oyo toza na yango bitumo toza na yango tata na mama ezaka ka bangu mbale Kagame na tseke parce que ce sont les deux acteurs, les véritables acteurs et à conflit Isabango. Baba Sengeli ko si sa conflit Ezali Bango. Bao ba Sengeli ko lo continuer Isabango. Mais ko bosana te conflit en Ezali Bota et ko suka na bango te raison pour laquelle to bana ba etende bakutani eza malamu to sepeli ezaki à l'improvisation parce que bato ba ebakite et méthode ba utiliser inga na peli parce que soki ekomaka pa bato union sacrée ekomaka pa bandeko ya bato Kagame kuna balingaki ba interférer ba interpréter ngonsu solinga ezala bongo te ngonsu solinga ezala bote po bitongola miso baza na Rwanda contre Kagame ba ngonsu pe baza na Kinshasa contre Tshisekedi donc à ce moment ça va conseiller robot pour ne pas résoudre le problème. Vraiment, j'ai apprécié sincèrement méthodologie où les Américains vont utiliser pour exploiter l'émir du Qatar qui est à Koutanivo. Mais comme Bafungoli Masolo, c'est comme Bandimi qui est tout solo là. Alors, c'est ici que j'insiste. Comme Balo de Kanabisaka pour que tout le monde ait la mensualité Donald Trump a simba dossier à maloba na ye. Et puis depuis que Donald Trump a tiré dossier il y a RDC na maloba na ye au moins na Union européenne ba chez maloba makambe changer pe to kolobela sous ndenge Sénat eza ko tamba. Lingi loba longi moswe comme masolo ba fungoli. Si kabasengeli ba créer la conférence internationale en format moko tabante. Et tenir compte de trois niveaux on a l'obaka il y a ba partie prenante dans le conflit. Bao baza na niveau ya pays, bao baza na niveau continental donc régional, na baza na niveau international. Tout catégorie na trois séries wana, tu vas kutana sika moko na kolobela. C'est à ce niveau-là que nous pouvons croire. Nous pouvons dire à nos peuples que les choses vont évoluer. Mais Esuka n'a pas envie de balete. Esuka peka na ba niveau ya ba M23, ba Wazalendo, ba Nité. Et Sengeli to tenir compte bandeko, to tenir compte na la partie prenante mieux à trois niveaux pour que le Camboyo ezo bien no bilongo bani. Mais biso to monike eza malamu beaucoup taniwana eza na litomba mingi penja. J'ai compris quoi bato ya M23 ba yakite en réalité Kagame ebaike ye moko a répondre à la question et c'est quelqu'un qui va répondre na Rwanda. Et c'est comme ça qu'il les a interdits. Et j'ai compris pourquoi Félix
kende Luanda te atindika équipe na parce que ayebaki ke yena Kagame banga basengi bakempesa biyano bilongo bani vis-à-vis opinion internationale nzela ya mokonzi na biso ya Qatar. Merci mingi mon onga Fidel Boyo, gardez micro tozongela yo René Bonganga Bokuta yo. D'une manière surprise en tout cas batunyo so surtout qui ata mutu moko tai surtout qui to moni na ba réseaux sociaux photo de bani komituna. Il y a solo Lokuta jusqu'à ce que le président de la République paie à celui qui confirmé information en am tolo bani Bokuta ni wana nzela koluka ki abosi si bitumba na kati ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup Motango. Mais la kozonga moi si mamuke pona sisa ki malobate nazalaka discipline ya ko respecter journaliste so ka pesinga 3 minutes. Ah, c'est ça qui était. OK. Pour la mwanda mutikala ki bongo na sisa. Juste pona likambo ya ipene na ngena yebisa bandeko ke o nyonso balobaki babandaki bakangaki étudiant wana ezaki lokuta. Balobi même akufa ki ezaki lokuta. Objectif visé ezali ke batombokisa ba étudiant. Parce que méthode ya Rwanda ezali makasi. Ce qui a sali armée numérique, objectif ezali pe que a soulever population. Donc ils ont fait partie de la méthode naïe. Et pourquoi ils ont considéré kaka contre moi en Pierre Bemba. Ça se compte de tous. Pourquoi ezali moto a temi. Je pense qu'il est vrai que rebelle va déployer, va déployer dans la province pour la même émission. Mais eux, ils ont kende avec détermination, avec discours, sans embase, ils ont mboka Pierre Bemba. Et bande koboye bake mboka na biso, ezali abiso. Ce qui moni na TikTok, na Facebook, na Twitter, wapi. Moto na zolo ba makambo contre mona mboka Pierre Bemba, banda kozwa adresse wana, kota maleme to banda ko identifier bango. Ce qui moni na TV, moto zolo ba makambo contre mona mboka Pierre Bemba, c'est-à-dire azali na ngambo wana, bo fungula miso. Moi net na tangi kombo ndeko na biso musu to sapele nyo sacré fu mutoto. Mais oya ye monsieur zaka Bemba akutanga ba ministre musu te. Tokulukaina beto tuna ye motuna. Bemba a détourné mission na ye za bona bo. Mais ba ministre nyo so presque ba kei. Mais pourquoi kombo Bemba? Donc nazo attirer attention ba congolais ba yeba. Merci mingi. Nazongeli na mutuna na yo. Ba ke na Qatar. Pourquoi na Qatar? Et là on a bosso boye ba ke Qatar c'est le pays qui a entretenu de bonnes relations avec les deux pays. Donc, le Congo et le Rwanda. Il faut battre. La même façon, ils allaient investir à Awa, la même façon, ils allaient investir à Rwanda. Deuxième observation, facilitation entre Nairobi et Rwanda, ils allaient d'abord na crise de confiance. Pourquoi? Parce que Nairobi est réputé proche na Rwanda. Ou na une organisation on appelle ça EAC. EAC va soutenir Rwanda. Rwanda na SADC va reprocher bango que bango va soutenir RDC. Donc crise de méfiance ezalaki. Donc il fallait toujours un pays neutre. Et la Makambouana. Troisième chose, les sauts attirés. Bande kona biso, oyo bazo mekana façon nyonso, ya ko croire biso ke, ezali bitumba ya ba Congolais, ezali ba Congolais, bazo sala frustration na bango, ezali réponse pour ba mona ke non, le vrai problème c'est pour Kagame. C'est-à-dire nous sommes réellement agressés par le Rwanda. Parce que ce qui ezali ndenge Paul Kagame bandai koloba ke no ngana za kuna te wana ezali makambo ba Congolais bo akekuna kosala nini nanga apesa ki est procuration pour la porte-parole na rébellion na bango si soki est mon côté donc ba Congolais ba yeba ki ba o bazana M23 bazana AFC bazo salela Rwanda et là comme moko Rwanda ko décider kuna bongo ba no mi se démarquer na ngweza kité donc biso nyonso tous à la gorge que nous sommes agressés par le Rwanda. Preuve ezali d'abord yango wana. Comprendre. Ce qui n'a zongi sous sima. Et ce qui est dans la suite logique, au chef de l'État, abandaki ko boya ko kutana ba M23. Par ba kite bango bazande bana bitinda. Ngaso na ngana mona ndeye aza ko agresser mboka na ngai pourquoi? Ça a été une occasion, il est vrai que raconte on est qui 45 minutes seulement. Mais je suis convaincu
comme na yebi Francis chef de l'état atunaki ye ayeba bande kuna biso na oyo nyonso ezali koleka non il fallait pas bakutana tout ça non ce qui est important pour le moment oyo nyonso ko salema ke kimia ezonga na mboka na biso to sala yango mais pas à n'importe quel prix. Donc pour moi na kolinga d'abord que ba journaliste ba ide biso na koyeba plus à part communiquer ou même pousser le moment que bazali d'accord pour en cesser le fait. Et je vais revenir à on a lobaki donc Paul Kagame bandai ko wanga na ke ezayete cesser le andime salema na nini côté na yeba nani ba osala cesser le fait wana so yete. Donc il est temps nanga et ses complices FC Sanani il est temps bayeba ke Paul Kagame exposé bango que bazali wana pour rien bazali ndeko salela ye ba minero azozua ya biso ba congolais bayeba ke bazali complice na ba moro wana donc makambo toko ko lobile ezalité mais toyebi ke avec l'état toko yeba mais moi je suis là parce que ndenge ndeko auti ko lobawa batoyo bakoko linga bitumba continuer pe isuka eza obere bango mibale il n'y a pas une rébellion congolaise. Tous allez agresser dans un pays voisin qui est le Rwanda. Mon avocat René Bokanga, regardez le micro, Sénat américain de Nassi Koloba. Ah, pour Sénat américain, na Boutou Alelo, Asili peut couper sa sanction ailleurs, résolution ailleurs. Albi demande au gouvernement américain de prendre des mesures qui s'imposent pour les arrêter. Ouverture des poursuites judiciaires contre tous les auteurs des crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. Apporter soutien à Bango. Na peuple congolais bazali ko dénoncer ba atrocité sur Salmi na M23. Wana pe zali une victoire diplomatique na contre la République démocratique du Congo, mais na rotali sa rencontre ya Kagame et ba sanctions zali ko koya, c'est comme si zali ko kende kaka en défaveur ya ba Rwandais. En tout cas, Esaïe, c'est la toute première fois. Kabila le peur a dénoncé Congo, ils allaient agresser, Rwanda a menacé biso bona. Autre guillemets, moi on a fait à Lobaki. Bien que ils allaient à Lobina Moibo, Boutou accueilli, tout ça. Communauté internationale Rwanda on a été. Et tous à biso nous sommes convaincus que c'est Nari et Félix ou a réussi pour convaincre la communauté internationale. Il y a que réellement tous allaient agresser, il y a que réellement beaucoup de bazali ko exploiter ba minerai na biso mbala liboso totali action ya Union européenne États-Unis azali motali boso banda continuer na communiquer uti koloba wana aussi qu'on a Sénat ngai na ko tirer attention ya Paul Kagame il faut yeba passing du temps so beaucoup amaki mingi na tango ya Maréchal Mobutu oyo ba occidentaux na américain basalaka Mobutu pour Kagame. Mobutu azalaki puissant en Afrique. Donc j'arrive à conclure simplement que les occidentaux, les américains, les pays des pour Kagame Moukongo. Donc la terre comme atar. La terre comme atar. So iko senga bulimi sinenga kutana kina Félix kuna lobite ngai bomo na ngai seli. Bon ozande ko nga so lobo bomanga kaka yo. So lobi bomo kaka yo to sa ni biso mi bali to zo solution. Même, je pense que RFIP a l'obéli angolelo. Rébellion a yebi pas na ye vitesse mon corps rébellion à 3 jours je bamboka so combien. Donc c'est pire que pour Kagame a tiré les sons tant on a ici. Yango bato wana mindele kozala kana bango gasté. Ce qui est bien, kozala mukonza mboka linga que population na yo balio baza na confiance na yo. Pour ceux qui ont le pouvoir, battre la yo, babiloko ya malamu osalaki, mais couper sa confiance bato wana, bango bayaka kona ba intérêt. Ceux qui ba moni ke isili ba Congo. Ce n'est pas la première fois. Le mona ngo na Mobutu to komona ngo. Mais pour tout qui ça, je sais que Mokonza Mboka azali ndoyo atemaki ke kosola na M23. Et moi je suis rassuré ndenge bakuta ina ye devant arabe wana balobi makamnyonso et nakoya pena autre bango rencontre avortée parce que délégation il y a M23 et mis s'est dérobé baya quitté kaka ndenge ndeko alobi
Bon, mukolo makambo akei kuna biso tokende kuna kosala nini. Donc pour na bango komaki sans objet. Les so encore une fois na ba Congolo bazali sima na bango. O bazali ko croire bango bazali nde epokolo. Eloko moko na makasi ezalité. Nde Paul Kagame motakomi ko décider. Paul Kagame est capable de décider bang lelo ke akangi bananga bari maji atinde biso bango wao. Il est capable. Donc va tirer les sauts rapidement. Ce qui ko zongawa ba ko senga ba excuse bazali bande ko na biso bakende nzambe biso za ba Christ. Toko ko limbisa bango aka ba bomi bande ko na combien to limbisa bango. Mais il y a des choses. Chef il y a agressé mboka na biso. C'est Paul Kagame avec son pays. Bao nyonso ba Congolais bazo kende kuna bazo kende ko ba mercenaires na ko be na bande ko na biso ba ya dans le bon sens ba comprendre bazali ko représenter rien ba tika pe ko be bisa bana ba to tinda ka mbongo wa ba kotela ka bango et tout ça comme si bazo représenter quelque chose. Voilà on a ngana. Merci mingi mwana mboka rebonganga ndeko boyo satisfait na résolution na Sénat américain. Naza l'homme le plus heureux. Tant qu'on a dû communiquer au Sénat, sope na bimia ou il faut na moi avec. Il faut na moi avec. Et parce que bi merci Seigneur. Na le kaka na na etando alobaka na asho. Ngonga wana yebani na États-Unis au contact officiel na États-Unis. Na lobaki solution eza Donald Trump. Ça la tout comme Mobali. Akutana na Donald Trump, que obisa Donald Trump dossier à la République démocratique du Congo. Envoyé le EP ayaki. Ben, tango Félix Abunda le quoi Mobali. A l'obisi Donald Trump. Makamon de barrière Union européenne. Basandit. Papa la kisi que bossele. Basandit. Basandit bazo sala po balingi te que basa la condamner. Pour que moi ça condamné, tu vois ça Rwanda. Parce que au monde Union européenne, parce que l'Union européenne noir sur blanc ça décélère. Et maintenant on a condamné l'Union européenne, on a Trump. Et tant au Sénat américain et lobby, et l'Union européenne les longs bal matabaki République démocratique du Congo et ça la victoire. Mais il faut encore travailler plus. Parce qu'en interne, il faut se le dire. Tous les organisations qui et organisation sérieuse, mais l'organisation est comme une organisation dangereuse. Et on a payé un parti politique et une église. Et je dis aujourd'hui que le service à renseignement va systématiquement dans deux catégories d'organisations. Ce sont les gens des églises et les gens des partis politiques basés dans le malheur et à Congo. Et basés capables de dérober, de détourner résolution. Raison pour laquelle on dit que Félix Nakagam, Bakessa qui même un parti politique n'a pas ngobaïba. L'église tout à l'heure, même un prophète va éviter que Félix a parce que ce sont les partis politiques selon mes analyses et les églises, c'est des catégories d'organisations et ça organisation dangereuse ou pas service à renseignement, parce que il va foutre la mise au point. Espoir le peuple qui a un renseignement, espoir la persécuté qui a un renseignement. Il faut mettre la main à l'âme. Vous imaginez que Ndenge Baoka Kilomina Poko, Til est l'on même les babas qui intervenir dans la partie politique, dans matière à fond exacte. Même les réseaux sociaux, tous les notables et beaucoup moi je pensais depuis la rencontre avec Félix et lobby, Yena Kagame, puis le au Sénat, lobby dans les réseaux sociaux, tondi na ba message. Et ça la bataille église ou tout à l'heure qui bangonne des solutions. Et ça la bataille parti politique tout à l'heure qui bangonne des solutions. Mais tous au moins la bangonne. Donc, nous, comme église au sein du village, quand c'est bon, tu colobes ça bien. Ce que ça m'a bien, tu colobes ça m'a bien. On n'a pas mangé les mots ici. Le peuple congolais n'a rien à faire. Le peuple exige le résultat. Et le résultat, actuellement, c'est la paix. Au premier plan. N'a pas dit que, bande ko la biso, bazo kabiso, bande ko na biso bazana ba église,
Pe boza na parti politique bosengeli botala miroir boye bakololenge kani bosengeli se comporter pour intérêt à nation. 085 199 98 22 on ezali numéro na biso SMS topé au komeli biso na WhatsApp tokoleka na kotanga ba réaction na bino ka la mingité. On va aborder le deuxième sujet. C'est qui fou. Deuxième sujet, Kabila en Afrique du Sud. Kendali Kokutana na président Yakala Bombeki. On peut aussi voir ça en image. Ndenge Mwanamboka Kabila Kutanaki na Tabombeki. Ezaïpe na vidéo. On va voir ça. Na beaucoup d'années tant Basilisi. On est allé faire interview. Image Ezaïpe Kutana Baontanga Zokotana Mutuka. Si on peut voir ça. Merci. Merci. Na beaucoup d'années, na bango tango asilisi mwana mboka Joseph Kabila leko sala interview na sud asi koloba ete problème na Congo eza Félix Tshisekedi, solution na Congo ezali Félix Tshisekedi. Qui ouvre René Bonganga Boyo Bonganga fungola bi to fungola débat. Merci beaucoup. Problème dans le Congo, c'est Félix, solution peut être Félix. Vrai ou faux? Bon, tu as la liste politique. Vrai ou faux? Analysez. Bref, à qui a visite à Moni Tabombeki? Qui est Tabombeki? Ancien président sud-africain. Ancien président sud-africain. Azana obédience, Azana obédience, ou à soutenir la néolithique depuis le cadre. Au bisoto Bengarabati. Ce qui est évité. Donc, hier, nous passons la cagnos après le départ à Mobutu pour que Rwanda Bakomao. Donc, Azali parmi les pareils. Il y a pour Kagame. Olobiga ka Afrique du Sud, mais avant Kabila comme Afrique du Sud, il y a Uganda. Le 8 mars. Azali na Uganda et c'est qu'à Kutana qui Nanga. Et je pense que le monsieur a continué suite logique. Kabila Azali ancien chef de l'État. Dans le devoir de réserve, selon l'article 4, il y a la loi sur les anciens chefs de l'État. Mais où est commis Azo Kende, Kotambulaka, tout ça. Je ne pense pas que Oana Zolobawana Azali pour intérêt à la République. Nangakina Zala à l'aise. Na ba sortie médiatique na wana a revenu sur ba propos na yamba liboso o alobaka que pourquoi ba Afrique du Sud ba aider biso militairement, pourquoi alobaka que bitumba oyo M23 zoloba ezalaki ba aspiration à peuple congolais que nous sommes, mais azo kende azo loba makamususu ça revenu sur ba oyo makambo alobaki presque to kwa ko mona que tant mususu lukula alobaka mingi test que zalaki la psusi lungwe bona. Tant que a démentir ba propos na été, donc azali toujours na ligne wana. Akende qui est pas Museveni. Akuta na nanga kuna. Nanga motoyo ba recruter na ba Rwandais, bazali ko bundisa biso. Akende ko sala ni. Non. Et puis, il y a un problème où l'Union c'est Félix. Félix a un problème. Comment? Azali Pession. Azali solution, oui. Mais quand il y a un problème, Azali Félix, non. Parce que Félix a hérité pas problème. Oh, il y a Kabila Tiki Yango. Combo Oyo Batobazo Benga. MV3, tu vois. MV3, Azali que expliquer, Azali accord à 3 mars 2013. Oyo tango ndeko na ngai Adolphe Muzito azalaki ministre. Date 23 mars ezali pour symboliser revendication. Il y a CNDP à l'époque. Et là, au face, c'était Kabila. Et jusqu'à l'élo bitumba na bango, soko tuni général Makenga. Il y a commis à accrocher toujours Makamwana. Est-ce que Makamwana est salement qui tango Félix Azali? Non. Donc quelque part, le monsieur, bon, on a évité ce qui va problème, qui est belé. Derniers opères de mécanisme. Mais oui, solution Ezali, Félix. Ça, c'est une évidence. Donc, on peut prater Ezali Yango. Motoyo,
de Thierry Bosso, moto to voté, qui est le président de la République Nabiso, Ezali Félix. Ce qui problème Ezali, Tokolobaka, comment on est pas à la biso solution. Ça, Tokolobango, Tolobango, Nandemoko, ya oh bonabo. Non, non, ça c'est une vérité. Mais moi, dans beaucoup de salade, les lots, la description absolue, bon, mon yéna, na Qatar, kuna ke ou salani. Azol ka toujours solution. Ah ouais, à déployer, bah, tu vas mobiliser, bah, ndeko, bah, mis à rôler dans l'armée, parce que il faisait la paix moko durable. Parce que ceux qui m'y a toujours dans la négociation, tu es toujours à la case du départ. Tu as vu combien de négociations tout ça là. Bah compromis, tout ça là dans Rwanda. Mais ce que tu as fait, non, tu es à paix durable, je doute fort qu'il y a une négociation. Paix durable, je doute fort qu'il y a un dialogue. Mais paix durable, et qu'il y a ceux qui sont ici armés à tout moment, tentative Mabé, de repousser Ango avec force. Ça pourrait nous aider. Nous pouvons tout faire. Ce n'est pas dit que le moment où tu as Ango, tu as la distraite. Il y a sensibilisation, il y a mobilisation, pour que tu sois actif costaud dans l'armée, ils allaient bien formés pour faire face. Parce que même dans le dialogue, dans la négociation, ceux qui militairement, ils allaient m'accassiter. Et que ça la difficile. Parce que, au hasard, si le plan militaire a quoi imposer. Maintenant, tu as moi sur comment parce que tu as pas congrès photo là-bas. Ce qui tu as qui na victoire diplomatique, tu as subir dictat à Paul Kagame. Mais Paul Kagame, de son côté aussi, a frappé na bas action. Donc, les habitants, on est tous à neutraliser militairement. Parce que c'est le Rwanda qui occupe une partie de notre sol, avant la bataille sur le Bissau. Contrairement aussi, nous, on a bien travaillé la diplomatie, bah, plouer à bas actions de Salanini et Zokoya. Je vous informe que présentement en Rwanda, ça fait 3 mois. Bah, je fous à battre. On se comprend. Et Bolanda qui point de presse, pour Kagame Sali avant qu'il ne Qatar. Il a préparé la population à Eboé Bakeno, bon, mais s'attend de la pure. À qualifier les Occidentaux même hypocrite. Il y aura des moments difficiles. On se comprend. C'est dit, il a sorti ça. Il est vrai. À Kolinga, que moment où ils c'est le fait ça, les mamans qui m'y ça, les mamans. Mais ils ont ma mabé. Pour ami se préparer de nouveau à y aller sous. Tu continuer à mobiliser, tu équiper armée Nabiso, de façon que tu vas banga biso libela, on a tout besoin paix durable. Merci Mingi Mboka René Boganga, fidèle boyo, Deko Kabila Lobby. On doit arrêter de pleurer à tout moment comme des bébés. C'est tout tika. Et nous sommes collés là. Tokolela comme bébé. Et c'est la mission de l'égal. Tout tika là nous collés comme bébé. Puis ainsi que l'on été azali prêt à travailler. Alors bien, travailler honnêtement pour la paix, activement pour la paix. Tu dis mais la maloba n'a pas dit que maloba lo imbala oyo. Eza mbeli penja mingi te lokwa malobo elekaki. Eza ni rétropédalage. Eza rétropédalage j'étais mais aza pe moto. Aza moto na solité a même sur na niveau moko philosophique. Pour te comprendre l'intention na yezani. Pamba te son na lobby na jeté na niveau sur lobby que Félix aza problème puis solution. Je me suis posé plusieurs questions à considérer Félix comme chef de l'État et c'est à lui qu'il parle. Alors, si c'est chef de l'État, il peut avoir raison dans le sens que le dossier ici, c'est un problème de chef de l'État. Parce que le dossier M23 Baïna Félix était. C'était le chef de l'État. Alors, ça continue. À ce moment-là, si on considère Félix, il parle dans le sens il y a chef de l'État, Félix a un problème, à ce moment-là, ça peut se justifier parce que c'est la continuité de l'État, ce n'est pas les individus. Pour M23, Botami les lotés. Donc, on a dit que Félix, comme individu, a un problème parce que M23, Botami n'est pas qu'à Félix était. Donc, alors, comme c'est un politicien, à même dimension politique est très élevée, il faut une analyse pour avoir sa réponse appropriée. Alors, tant qu'on intervenir, la bébé, ainsi de suite, oui, ça c'est le discours, mais en réalité, le problème du Congo, c'est le système politique du Congo.
Nalobaka, système politique. La politique, c'est un système nerveux d'une nation. Ce qui politique est un problème, c'est que le système nerveux est un problème. Nous avons les politiciens n'abisso, basé sur société, que basé sur celui le système nerveux d'une nation. Les longs de Korangai, on dit que malamu. Est-ce que les lois vont répondre biso? De quelle manière on peut trouver la paix dans ce dossier sans violer la Constitution? Ah bon? Oui, de quelle manière tu as une solution à problème sans violer la Constitution? D'abord, c'est Nord Kivu, Sud Kivu, va violer déjà la Constitution. Mais tant que Félix Elobaki a que total ou bien révisiter ou bien changer la Constitution, n'a époque il y a Kimia. Pas de l'ingité. Mais le dialogue de Kokutana, résolution, je me pose toujours la question, et puis n'a pas dit que tu as une réponse n'a fait. Et cette question, ce que le Congo de quelle manière tu as trouvé paix sans violer les dispositions de la Constitution? Parce que ce qu'on a l'agenda, il y avait exigence à Paul Kagame. On commençait à attendre un accord au Kabila à Signaki, au nom de la nation, bien sûr, comme chef de l'État. Mais ceux qui te le dit répondre, Nayango, comment on va dévier sans violer la Constitution? Bisous dans l'église au sein des villages. À un certain moment, nous devons nous dire la vérité. Parce que, Naminganga Tolobaka, Motazo Bela diabète, qui si a malamu ya diabète, ezakabaki sur ezakamingi bololo. Mais il faut yabisa que qui si nazo peso eza bololo, mais il faut melango pour kobika. Soko boy qui si oyo okobika te. Mota koza conscience ta koza décision ameli tete bololo parce que ba monganga yebisa que qui si ana teza bololo meza lobiko. C'est le système nerveux de la nation qui a un problème. Alors, si Félix réponse, ça se justifie, il est le chef de l'État, il est père de la nation, comme papa, il a l'obligation de trouver réponse, trouver la paix, trouver les résultats exigés par son peuple. Et ça y est, il est le seul, l'unique décideur de la nation. Donc, il y a côté la terre, côté le matin, il faut ça la masse de Kimia. Mais le problème ici est que notre système politique, notre système nerveux, notre politique, vous sentez déjà que notre système nerveux, qui n'est autre que la politique, a déjà un problème. Si vous opposant, argument va venir argumenter. Si Kandenge Paul Kagame na Félix Tshisekedi okuta na kuna, pas de opposer ba eza place ini. C'est pour dire que le problème c'est pas à ce niveau. Le vrai problème, les vrais enjeux, eza ba enjeux abisso en internet. Les enjeux sont ailleurs et j'ai toujours dit que le problème est ailleurs. En interne ici, et ça va déstabiliser l'anticorps. Le problème c'est que déstabiliser l'anticorps, c'est que la motaza na sida, sida est pas bon matin, mais elle déstabiliser l'anticorps. Comme ça, t'as mon malaria, mon qu'est-ce que écoutez au kufu. Mais le problème est ailleurs. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience, nos politiciens doivent prendre conscience que Bango n'est pas un problème. Mais ils doivent cesser avec ça parce qu'à un certain moment, il faut se le dire, les grands amis du mensonge, c'est le temps. Et les grands amis de la vérité, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est noir sur blanc, notre système politique pose des problèmes. Mais ce qui va auditer, va repasser un biyano. Na motuna nanga ekosunganga ete na mission osuna développer parce que neba lolenye kani to kozwa solution na kimia oyo sans que qui doit violer la constitution ça la violer motuna oyo. Bon, tokozongela yango tikana zwa mituna to message ya bande kwazali ko anda biso. Bonjour Masola Mboka, ezalinga ndeko Didier Kabila et Kagame bazali ba créature ya ba occidentaux. C'est à leur créateur de décider pour la survie na bango après cette mutation de la RDC au niveau de la nouvelle politique internationale. Bonjour Masola Mboka, Kabila doit être jugé. On doit d'ailleurs supprimer cette histoire de sénateur à vie. Il y a cette loi des anciens présidents de la République qui endorme ce dossier. Voilà pourquoi
certains dossiers accablants traînent dans les tiroirs. Lui-même, Joseph Kabila vient de donner l'occasion aux Congolais de réfléchir sur cette maudite loi. L'Union européenne devrait attendre les résultats des négociations de Luanda avant de sanctionner les rebelles. N'aurait-il pas fallu laisser cette initiative africaine aller à son terme? Si réellement les Blancs nous aiment, pourquoi ils ne nous donnent pas les moyens comme pour l'Ukraine? Le néocolonialisme à la vie dure, la bêtise, c'est M. Aimé. Merci beaucoup. Ndeko Aimé, Ndeko Pierre, bonjour Masolo Amboka. Au temps de la colonisation, ce n'était pas comme ça. Que Kagame et Nanga soient crucifiés. Voilà. Ndeko Junior, bonjour Masolo Amboka. Je me suis toujours posé la question qui tracassait notre ancien président Joseph Kabila pour qu'il parte en exil. Il vivait en toute sécurité chez lui à Kingakati, voire même il circulait calmement en bénéficiant des acclamations de la population. Il était aussi protégé par les lois de la République. Pourquoi s'est-il maintenant exilé? S'il vous plaît, mon interrogation mérite une réponse, non une autre question. Nous connaissons tous comment les opposants africains s'exilent et s'appellent eux-mêmes exilés politiques. Bon, je ne sais pas qui va répondre à cette question. Est-ce qu'il est exilé? Je ne sais pas. Abima, c'est un ancien président. Il peut rentrer comme il veut. Il est sénateur à vie, non? Déclare qu'il est exilé. Pas du tout. La liberté à aucun partout ici qu'à Sepeli. Il faut à Sepeli à Kenenamboka Mosusu parce que même sur le plan politique et juridique, tout le monde officiellement qui est basé sur la poursuite judiciaire n'a qui le quoi bande conçu basé au Kima. Donc nous personnellement on a dit que à Kenaka le quoi la bâtiment ça Sepeli à comme Pepekuna ainsi de suite. Mais ce qui va carte il y a qui mesali ça c'est la politique vanille mais sur le plan juridique ou social rien n'est déclaré comme exilé. Azana déplacement azana liberté na yé qui ne voit na bisikakani le quoi la batebasse. Ndeko Didier, bonjour Masolo Amboka. Tout d'abord, Kabila, c'est un pèlerin au Congo et aussi un envoyé spécial au service du Rwanda via son oncle James Kabaré, dont il accomplit ses missions éternelles au service du Rwanda. Mais les autres Congolais sont dans l'inconstance politique. Ils finiraient toujours à retourner dans leur pays d'origine lorsqu'ils ne trouveront pas leur gain de cause. Ce sont nos frères, malgré ils sont dans l'envoûtement total. Merci beaucoup. Ndeko Marc, bonjour Masolo Amboka. Papa Kabila, corrige tes erreurs pour être fort. Laisse les Congolais régler leurs problèmes à eux-mêmes. Aimé, Aimé, P.K. Karlobi. Bonjour, Masolo Amboka. Imaginez un seul instant que Fayulunde a Koutani Nakagame. Ah, là, il parle maintenant de la rencontre Fachi Nakagame dans Qatar. Imaginez un seul instant que Fayulunde a Koutani Nakagame. Cette blague de mauvais goût aura coûté combien de vies congolaises? Le président Tshisekedi a dit qu'il ne va jamais négocier directement avec les pantins de l'FCM 23, sauf avec leur maître Paul Kagame. Aujourd'hui, c'est un pari gagné. Place maintenant à l'étape suivante qui consistera à obtenir le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'FCM 23 du Nord et Sud Kivu. Ndekostone. Il y a des exigences quand on est président de la République. Il fallait qu'il refuse. Vous allez crier ici qu'il ne veut pas la paix. Ndeko Komboté. Dans la diplomatie, il faut être présent dans tous les fronts, voire aussi à tout appel de négociation. Mais n'oubliez pas qu'il y a la diplomatie du couloir. À mon avis, la RDC s'est préparée en conséquence pour ne rien rater cette fois-ci. Effort Nyonso, États-Unis, Union européenne, Bazosala, Yé à Kelissus Kokuta Nana Kagame. On les alliés Motomsuta Komi. Ça a toujours été le souhait ultime du président de la République, Kokuta Nana Kagame. Nenga Kutani Nae, bravo. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est dit? Quelle promesse a encore été faite? Les idées pendues là engagent la République ou ses préoccupations à lui? Pourquoi se montrer hésitant pour l'Angola et courir vers le Qatar? Et pourquoi ça doit se faire en catimini alors que la situation sur terrain est tendue? Perso, je n'ai rien à féliciter là, je pose plutôt des questions. Déco le Grand, rencontre inattendue mais effective entre Tshisekedi et Kagame, un pas vers la désescalade.
maintenant que Kagame s'approche de Félix? Quel sera le sort des pantins de l'FC M23 déjà sous sanction? Zali, question. Ndeko Alphonse, bonjour Masolo Amboka. Cessez le feu. Donc, Bunagana, Goma, Bukavu, Rubaya, avec ses mines de coltan et tous les autres territoires occupés restent encore entre les mains des envahisseurs. Moi, je m'attendais au retrait immédiat de tous ces territoires et à l'instauration d'un tribunal international pour juger tous les crimes commis durant le génocide congolais. À quoi on joue? C'est ça la victoire obtenue par la voie non armée. Le cessez-le-feu est un processus de balkanisation. Autoriser les envahisseurs de rester dans les territoires ravis par la force où ils règnent en seigneurs. Le Qatar est l'un des bénéficiaires des minerais exploités dans l'est de la RDC. D'après certaines sources, le représentant de la RDC dans la gestion de l'usine installée à Kigali pour le nettoyage des minerais, c'est le frère de notre président. Il réside à Kigali. Or, c'est une usine installée avec les capitales du Qatar. Allez-y comprendre quelque chose. Ndeko Mathieu, bonjour Masolo et Amboka. Vous pensez que Kagame allait dominer jusqu'à amener le M23 à la capitale? Voilà que vos maîtres et vous êtes confus et Boutika Likaka na ba Photoshop. Ndeko Bibiche, bonjour Masolo Amboka. Les Congolais physiquement, mais Rwandais en esprit. Comment peut-on se plaire que son pays soit agressé par un dirigeant d'un petit pays pauvre qui usurpe de vos richesses au profit de son peuple? Ndeko Manuel Obi, Joseph Kabila restera le même en tout. Il est mémoire et en même temps enseignant politique de ce pays. Ndeko Swapesi Komboti Alobi, jeune à Bango qui laisse les petits peuples tranquilles. Kabila et la Senko qui parlaient d'un problème entre Congolais. Vous avez demandé à Kagame, il faisait quoi au Qatar? Voilà. Tout ce qu'on a, 10h15. 10h15, tout il y a 5 minutes. René Bonganga, réaction, il y a Mituna, il y a Bandeko, et puis Moulamboka Kabila, le Bipé, le Romoko. La situation serait différente. Ndenge bazo bakiyem ta complice à M23. Abisoki vraiment yem ta complice à M23, solution ngaki ezala différente. Pour botanga tanga komona. Prochaine fois so botanga komona boya na la presse. Réaction à Bandeko et puis Mutuna par rapport à Maloba mon Mboka Joseph Kabila. Prévu liboso toujours ngona Maloba na moko oya lobaki que bitumba yo M23 za ko bundeza ba aspiration à biso ba congolais. C'est dire à la Kisaki soutien na rébellion. Prévu mi balé toujours na Maloba na alobaki que Sadek est débisoté. Et a précisé qu'il na combo ya mboka Afrique du Sud et ça il s'abisoté poto bundana na Rwanda. Donc pour ça les allez que tous ala toujours ndengona Rwanda komba. Donc ils allient kamote bonabo. Il faut expliquer. Aux moments même batone bazali est capable de défendre ba propos na wana. Donc ko lo ba bonabo. Prévu tout lo ngango ndengini loko bimina monoko na moko. Azali na pongita ngabandeko lo. Azali na pongita. Bande ko ba que Ndekopé a l'objet que Kabila a exilé tout ça. Mais ngai na ba information ngana zana yango. Après avoir koyeba que makambo nyonso ma bezo sala côté de la République, nde yango akima kimbangu. Mikolo ezali koya to kondima keso ya ke exilé a programmé retour na yaya. Donc ba ba sola kana ba pesa conseil que Congo e pesa ye nyonso. Tondima yepe azala congolais ata boya ka kozala congolais moko mais Nzambe ayebi o nyonso azali kosala na mukuse na koloba boye to pesa chef de l'état confiance makambo nyonso ezali ya koloba te. Je ne pense pas que chef de l'état ke kuna po ateka mbo o nyonso azali kosala ezali pour l'intérêt de la République et ce que lingi Congo solo na minute oyo ata olinga ka féliciter. Il faut aller derrière. Parce que ce qui te dit même diplomatie, diplomatie, elle a toujours coordonné. Pour que nous tinda mutu ou ministre na pays tel, il faut aller casquette comme chef de l'État. Ce que les lorsque vous Félix, nani à cause de la commande d'habitumbo tous en angle. Même ambassadeur pour pas foutre bango. Modo de outa panaye. Makambonyon ce modo de outa panaye. Est-ce que les lots bande qu'on a biso ba congolais? Bako accepter que tous ala ba ombo
ou ba esclave ya Rwanda parce que balingi félicité. Est-ce que lelo bande ko na biso ba congolais ba kondi mate mabele na biso kende pas Rwanda parce que balingi félicité. Est-ce que lelo ba congolais ba kolinga ke Rwanda exploiter richesse na biso parce que balingi félicité. Bitumba tozana ngo lelo ezali pona contre félicité. Ezali contre biso ba peuple congolais. Bato bazo kufa kuna bazalika ka famille félicité. Tomi s'est dépassé. Et pour que nous osons à la bokonzi, il faut utiliser pays voisins et bomba bande konayo et exploiter minerais en bokanayo parce que n'a qu'à individualité. Non. Namukuse ba congolais va revenir dans le bon sens. Tous à la unis, total dans la même direction, to libérer mbokanabiso et puis le reste est au total abiso moko. Merci minimum Namboka René Bonganga Jean-Fidèle Boyo Maloba Ipanayo. On est à une conclusion. 5 minutes conclusion. Merci mingi na bandi ke po nanga na za makambo misato na bokuse yambo penja nazo senga na ba sénateur na biso Sénat na biso ya Congo lelo esengeli ekoma esa la peut communiquer pona ko affirmer bazui acte ya message ya Sénat américain pe ko encourager ko féliciter bango pe ko encourager bango ke bakoba na ko sanctionner ba banso ba boma bande ko na biso pe bazo continuer ko tia yiki nyamu kiliba na République démocratique du Congo. C'est très responsable ce qui Sénat na biso et réagit biso to ko interpréter ango na lolenge na biso. Merci. Donc ko bazo landa biso ya mbale toza ko senga na étape to komi comme Paul Kagame andimi ke tokende na ndenge ya dialogue. Alors dialogue yango esengeza na format international, c'est-à-dire que la conférence dans format moko ya table ronde où ils ont tenu compte na 3 degrés il y a partie prenante. Donc au niveau il y a pays, niveau régional et puis niveau international. Donc yango ko pesa biano maintenant ko suka za que bato abwanya bapesa nga biano na nzela na yo potindela ngai motuna yango yo lolenge kani tokozwa biano ya sikisiki ya kimia na makambo mayema so baza koleka sans pourtant que disposition ata moko ya constitution ezala violée. Ça dit sans violer la constitution lolenge kani parce que tango tosalaki débat tolobaki na ngongo tozana na mwa kimia tosala changement ya constitution tosala révision ya constitution bato bandeko balingaki te iyo toke na bitumba mais sasa ipi tokozwa biyano ndenge nini sans que constitution ezala touché ezala énervé. Maloba Suka pona mokola lelo. Maloba Suka, merci mingi na pesi félicitations na président de la République, chef de l'État. Moi namboka Félix Tshisekedi lombozwa courage et tellement aux na peuple de rien yo. Peuple a besoin de solution et solution ezandira oyozui. Et puis to sepeli mingi to sengi na politicien banso attaque en interne to zana mwa mikakatano na biso ya famille to tiango na sima to tala na intérêt national bande ko na biso akufi ba mosusu na sikamai na mitemeza ko lela so bakansi bande ko na bango. Donc to kende na schéma ya kimia politique bo soutenir biso nyonso za opposition eza la majorité biso nyonso to soutenir mokonzi mboka yende motaza garant de la nation aza symbole de la nation yende symbole ya peuple to kende na bituma ndenge njele fungwami to kolonga et puis to kozwa biano bilongo ba. Merci mwana mboka Jean-Fidèle Boyo René Bonganga Maloba Suka pona lelo. Maloba Suka na koloba toujours na ba détracteur ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba bayeba que oyo nyonso bazali kosala ekoafecte na rien azali moto oyo asakrifia bomoi na ye mpo na ekolo oyo bakanisa age nini azwaki minduki mpo na kodefendre ekolo oyo na baoyo bazoluka mwa biloko moko te atiki biro akebo na boye bayeba ke mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali moto oyo azali bien organisé structuré même soki ba ministre bazami balé ou misato oyo ba travaka sur ba dossier Bemba zo faire partie congolais moko te ko lela ke atika ki dossier na ministère de transport et ça une semaine et qui a eu réponse à zate et bato oyo ba fréquentaka Jean-Pierre Bemba ba yebi soke lobi ke akoyamba na 12h azali wana Bemba azali par rejeté ndenge bato azomona so kei
akei kikwit soki alongi akiti na avion ayaka directement na bureau na ye kosisa mosala donc tozorapele bango bongo mpo batika mwa bafofu ya mosusu bazosala mais au moins tozali koloba boye bitumba oyo Jean Pierre Bemba bandi azobunda ezali mpo na famille na ye te mais ezali mpo na kodefendre mabele ya bakoko na ye mutu nyonso bokomona azoloba na ye mabe boyebake mutu wana azali na ennemi mutu nyonso bozala komona ke azokosele makambo azali na ennemi nakoloba likambo moko na suka epesi ngai pasi mama moko auti kobenga ngai na Bukavu apesi ngai alobi ndeko René nalandaka yo mingi loba makambo oyo na télévision soki mokonzi ya mboka alanda tolembi soki mokonzi ya mboka aza na baavion atinda ebombarde ata biso nyonso na barebele toza na bango awa tokufa ke tokontinue na esclavagisme oyo. Imaginez moto aza na Bukavu mais il accepte ke na ye babombarde ye mpo mboka ezala libéré nakoki kotanga kombo na ye mais mpo na sécurité na ye fo na bomba yango. Elle m'a appelé ce matin. On dit que loba na bakonzi batika biso te babombarde ata biso nyonso tokufa mais essentiel Bukavu ezala libéré ata bana na biso bakimi par-ci par-là baya kofanda. C'est pour vous dire que tozali awa tozali kolia tozali kotambola mais bandeko na biso bazali kuna bazali ko souffrir mais ba oyo ba telemi pour que ba mobiliser bato bakende ko libérer bandeko na bango soki ozali kotemela bango ata bakoko basalwe mabete menzambe akotika. Merci mingi mwana mboka René Bonganga, président de Bembis, structure spécialisée d'appui dans le mouvement de libération du Congo. Merci Ndemozaki na biso sous na mokola lelo. Merci beaucoup. Merci Pena Mwanamboka, Jean-Fidèle Boyo, l'église au sein du village, société civile pour l'émergence du Congo. Matondi en tout cas. Merci Matondo. To kutani na Nicolas Alikoya, bande bozaki belia ko na biso na nzela message na bino pe to moni pena confiance au bozali na ngona nzela masolo ya mboka étiquette ki oboto bonde ko leka ko zalo mabota mabino prospère agbeto azaki na simabilili et longona Chancel Peaki ko kota na moni Chancel Azongi. Merci beaucoup, bon retour à toi. La technicienne parmi les hommes, merci beaucoup. Merci Dieu, merci Kifu Azaki na réalisation. To kutani na Nicolas Koya Nzambe a les Kalakopesa Kimia na République démocratique du Congo. Ticket qui est votre bonne Nicolas Kakozala.